Aimez, partagez et abonnez. Regret ezali vi ozobeta grande salle ya munene na minute oyo na ndenge mabete mwana akope kotondisa lo esika wana pona minute mwana mutakomi na likolo koleka tamuso na papa comme ça créer un côté qui na longola combat Didiston pour Didiston pas un succès et puis ça baisse et puis sa actualité pour qu'on fasse créer la actualité est-ce que ça longo pour aboua que la moine a jeton toi ça longo pour créer baisse ndenge eningisi mokilibwe osa la baisse mais bata la place no la baisse na makila no basa la baisse té rôle na banisu rôle ya Cindy ya kolakisa que non tango ye na vie ya Kofi bato faut pas comprendre que non ezaleli o Kofi azana ngo azoki pété au bois que na mona ba jeton yeni fa regarder mobile na ye non papa moni loko oyo et ça la bien te suko sali boy bato ba mona loko nga na pesa ko conseil te oui bon problème ezawana pona ko gérer likambo etali makambo ya divorce et bika ba mwi bale entre Kofi na mama Alia oui et c'est nga babilo kasika yango wana monike na remix yango alongoli olobani na réponse à Kofi non réponse on est valable te est-ce que yoko ndima bato mususu batikala obwaka bato mususu mekomba mwani longa te mais komona koya Cindy na vie ya Kofi Olomide oulié Cindy abaksa un plus na vie ya Kofi Olomide moi changement moi ekozala mais komona Cindy na vie ya Kofi Olomide on dirait makambo belé échanger comme toujours en envers donc là on peut nous senga pas venir sur Kofi na choliote maison ndenga mabete luko ça na charisme oji bien na zala c'est très important malgré problème ko zala ndenga ni on monte toujours tout monde a jibe bien ndenga on lobi ke jibe pena maman nanyo comme maman wa kenda kota Vital Caméra maman Amida jamais tout monde a jibe aloba c'est au consolateur ba kangi caméra. Aimez, partagez et abonnez. Bonsoir, bonjour, dans l'émission Dépêche Actualité à temps réel. Dans le système Kakaya Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Tous un grand hôtel à OMCA, Toyokoyamba, Blanco, Maïza, Tobeta Masolo, il y a Didiston, na Kofi Olomide, polémique aux ça na toile, il y a Nzembo Oyo Kofi Olomide, Alongolaki, Didiston, et puis conflit familial na bango, yango Tokobeta Lelo. Dépêche Actualité à temps réel, et les Kakana chaîne Nabino, il y a YouTube, ASTV Media. Dépêche, ils ont toujours présenté Nangamoko, Michonoka, aspect spirituel, Bopeto, Nanzoto Pe, Na Molimo. Na Dépêche, à l'élonde, Tokobeta Masolo, il y a Kofi Olomide, Tokobeta Pe Masolo, il y a Jibem Piana, Papa Chéri Binadama, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, mais Mingi Tuende Kolobela, Didiston, Na Kofi Olomide, conflit oyo ezali na toile. Ceux qui n'ont s'abonner à la page Naviso, partager l'émission parce que ma solo tozo bete Kofi Olomide na Didiston to solo le mona maître baina judoka international maître baina il fallait pena yamba et pa kolobela po ya pesa ka pe ba conseil na communauté mais maître baina aza empêché. Alors bien bon Micho ezali kansimoko ya malamu kopesa conseil na Kofi Olomide na mwana ne Didiston na mwasi na Cindy Leke parce que émission boyebi ke ngai na sa émission ya musique té na sa émission politique pour na sa combattant mobundeli ya mboka batu ba bengi nga na ba téléphone Micho il faut lobela polémique oyo to bi ke yo lobela ka politique o lobela ka musique té mais Micho to sengio il faut lobela makambo Kofi Olomide na Didiston attaque parents attaque activiste Micho il faut lobela na monique tellement na zuba coup de fil ya batu ebele na lobi bon il faut na sala émission ya musique na lobela makambu ya Kofi Olomide na Didiston mais na ko koloba ngo pamba ngai moko te il fallait na zo muto pasaka musique muto pa lobaka bien ayebi makambu yango na zui Blanchard Maïza auto bengi Blanco Maïza neto kozane lelo ezali show émission lelo sans plus tarder nazo kota invité na nga na plateau. Bonjour, bonsoir, Ndena Lobaki Tozana, grand prêtre, Nakata ba Londres, awa, Azali, artiste musicien, Ndena Lobaki intro, Azali, compositeur, Baba, auteur, compositeur, comment on dit, Bela, pesa pe ba musicien, on dit, Bela, Blanchard, Maïza, Blanco, Yende Tozane, Lelo, to beta ma solo, il y a polémique, Oeza, entre papa na mwana,
précisément les grands Mopao songa mbeli babeta likofite na Didi Stone star na biso ya munene oazo sala fierté ya couleur à drapeau na côté makambo etali modéliste makambo etali fashion na monde entier yango na baki to beta na Blanco Maiza par wana artiste musicien producteur compositeur azape sous cadre munene na ACP parti yango bilango tozalana na baki tozalane leo na si toza déjà na bonjour Blanco Maiza bonjour Ndene. Ouais, bonjour Michel Noka. Aspect spirituel bopeto na bonzoto pe na molimo toujours bonne santé Blanco. Ouais, santé ça va. Blanchard Maiza to na bien Blanco émission nengo sepela ni so mi baliza ngamo. Merci mingi. Blanchard Xavier. Blanchard bien habillé en tout cas kitoko en tant que musicien. Est-ce que tellement là bien habillé aux appels musiciens tolo bela non bilo no petit bilo mo mbati mo ba côté ba rouge ba noir ba pembe chaussures à musique lo batami balé kaka tinaza Martin Magela ibandi na chaînette yeti na costume yeti na mbati. Voilà. Merci mingi Blanchard Maiza na ba Martin Magela ndena lo baka ke tamba pese la mission no kalelo na za relax na ba biloka sport ni ka ezo funda kwa chaussette ezo funda za bien signé DKNY polo eza pleasing pose wango il faut que na self fridges linette ezali vintage à Moschino. Alors biso pe to lobela parce que ça mamba lobela donc il montre les musique Geneva yango loko eza mamba ndule yango pe photo lobela pe makambo ndule kendaka pe na forme yango pe to lobela mamba forme ndeka na lobaka awa ngwanzo ekotaka te Turquie ekotaka te Blanco Maiza to penza wana ezalaki kaka to sa musée galerie to sa moi délire en tout cas félicitations là Kitoko. Merci. En tout cas félicitations Blanco Maiza tozio à pied levé parce que tongi to ba polémique entre Koffi Olomide na Didi Stone mwana naye na banana nzembo Koffi otiko bimisa ya Gambela alongoli komba Didi Stone pona yoko yoka Koffi Olomide alongoli kombo ya Didi Stone na remix ozwa ki ngondenge nini. Bon, ça fait très mal mais non répondre na dévolé. OK. Voilà liboso papa aza ko la mante mingi pona mwana naye mwana tika ye ça fait un bail à mon on a raté par rapport à divorce ya na maman nae pour na papa Jacques bon qui on dirait moi na zui par ya maman nae logiquement moi na mobota boire arrêté ataba caprice ya moi na ndenge ni mobota ko boire arrêté mais ya ko longolande combo ya moi na et sonner bien penzati pas bien te mais sonner bien te fallait pas mais Koffi asana douleur asana choc ya moi na pour amona mwana kala mwana koyena kin amona papa te peut-être papa sali selon analyse na peut-être papa sali bongo pour mwana aluka azonga verrier mais et sali mabe pour yemba bile pourquoi sali yango na contexte ni azola ki likambona pour etinde ya sala yango mais komona koya Cindy na vie ya Koffi Olomide oulié Cindy abaksa un plus na vie ya Koffi Olomide moi changement moi ekozala mais comme on a Cindy na vie ya Koffi Olomide on dirait makambo belé échanger comme toujours en envers ndenge en envers donc je m'explique parce que côté na ba comportement ya kolongola na ba photo na kati ya ndako ko bimisa ngo libanda ba gisement oyo Koffi lelo akomi ko sala pona mwana yi azawa na pembeni ya papa pona kopesa conseil sikoyo tango ya mona ki bongo réaction na eto contribution ezalaki nini pour Koffi abalaye pour wana pas amona nae malgré ba caprice de Didi Stone omoni donc na volé mi balé fallait pas ça là on tombe qu'il est télémeli fallait pas à ça là parce que à se préparer concert mo monene oui concert se préparer ils ont senga bato belé baya net singa ngaza BCBG makila papa chéri madame bonjour mais na cadre que non ya ko soutenir musique congolaise c'est qui vient na biso to pour to chaye poa mais la logique papa gérer na Olomide les karaté vous comprenez mais biso to ko trahir te mais na cadre ya pire esprit et senga to kindo tala ndule wana mais sengi ye ayeba o ya sali eza mabe entourage ne peut pas ngo pesa conseil mais conseiller liboso ya vie na ye eza moi sinaye Cindy le cœur voilà
Merci mingeza moi sine sindi le cœur mais makambo e bandi le loté tozonga suma sima balobi Kofi alongoli nzembo tolandi Kofi na ba interview uti ko sala na bande ko mususu alobi ke eza remix esenga raté babilo ka kale zonga esenga babilo ka sika yango wana monike na remix yango alongoli olobani na réponse à Kofi non réponse on est valable est-ce que yoko ndima batu mususu batikala ubwaka batu mususu mekomba mwani longa te akimi yango kaka mais sonende bien te via za mutamayele amekana ko raisonner loko wana tia moni mokili telemeli yango afanda tala wana za mwana naye singa famille bende na mekata na te ba changer mwana te ndako ko changer ndako ko teka mais mwana aza makila ndenge na bande susu caprice ya mwana etinda te moboti osala eloko oyi kosala o mokili ko telemelo en tant que yaza grand artiste ya mboka na biso ya Congo légende ndenge se comporter wana eselevement bien te vient na biso tolinga ko trop mais place wana meka moko bongisa po soki to fandi boeza po to lingio so to linga ko to tongo fanda awa te omoni donc to eka pona koloba na ndenge ya mabete oza vient na biso wana za mwana ba changer mwana te wana za makila nao place wana so sala o na so comprendre mais luka obongisa na mwana na yo. Merci minga bongisa na mwana ne mais Blanco Maiza ebandi lelo te bongo Kofi asali alongoli nzembo azo se justifier que eza remix mais asali ki mwana ne Didi Stone biso to ebi Kofi akumisa Kofi asaki mame yenga pekise do apesi Didi Stone comme yenga mame yenga pekise basa ngona sindi e pekise yenga tika ko yenga siko est-ce que ko yoka penga Kofi comme go boakela mwana ne bambwakela to baka Kofi azaki na ba guerre na ba papa Wemba na ba Emenea na ba Madilu système na ba petit na Wenge mais comment Kofi a commis na guerre na mwana ne lokola aza guerre na papa Wemba aza guerre ne Emenea asala nzembo mame yenga donc mo yembela mwana ne ba nzembo ba jetant na ba nzembo ko ka nzembo yenga pona yo na o ebimi lelo koloba nini te nzembo wana déjà d'abord entaki mobotsa ko sala loko wana te babaka mwana akobunga nzela ndenge nyonso papa ko komati na point wana te ata mwana sali mabe po oyo koloba yango kolanda mwana po bible lobi ke no papa sa nzambe yase po mukanda pe bible lobi na biso ke no mwana po umela mokili il faut to sa tata na mama Didi Stone pe faiba eloko wana ke no papa malgré pas un problème na maman mais ayeba ko respecter papa pour mikoloni pesa la mingi na mokili bénédiction onza bataka tinae emonana oso comprendre atala ka teke no papa na maman babo ni yepata ke wana za papa nanga aluka pe mona papa nae asolane mais oyo papa ke ndoko yembela mwana en tout cas et sonaki bien te akoki jamais ko yembela mwana OK bon papa ko yembela mwana sonaki bien te ezali bien te mais nakoki kolobela komoko ngalo na mona place Didi Stone a fini Kofi Olomide te na mona ngote na tika mona place mote Didi Stone a sali vidéo azo finga papa na ye na tika ko mona ngote te Didi Stone atikala ko finga papa te mais na ba gisement na ye abwakela ka pe sindi bambwakela na ba émission oso comprendre wana pe asa pe ka oui malgré que fait sali mabe bon ko faire aso sala ngope omoni bolingo me marabatu musika oui donc na kuita bolingo mutu pa a perdre mais vient na biso a perdre te pour wana za makila nae on ça conseil les deux côtés moi na ayeba ko jouer rôle na ye ayeba ko respecter papa ko tikala papa pe côté na pe ayeba que non moi na nga malgré problème na maman na ye pe ayeba ko respecter moi na pour moi na koli. Merci mwana koli metango lobi Didi afinga ete mais oyebi ozaka na poto Didi aza mwana abotami na poto oyebi na poto tokota na via poto papa na mama so bakabwani bana bakoma influencer na ba mama comme ebisa mwana sala boy ozomona teke Didi azo attaquer na Cindy parce que Cindy azo attaquer pe na mama na ye normalement na bana poto so attaquer na mama na ye il pas quoi attaquer non est-ce que makambo na oloba na kosi ti kosi te bon problème zawana pour na ko gérer likambo etali makambo ya divorce et bika ba mibale entre Kofi na mama Alia oui moi na zana innocente ba secret o esengi bango ba komati na point ya okabwana esaka bango mibale oui donc mutu mo akobeta tolo bana mokili que no bolingo sala ke pasi azate atosa grand star
on s'en comprend à tous anani mais na kuzu bolingo esaluka passe oui donc na cadre il faut comprendre ba émotion za na kati malgré Ali azolo baté a garder silence mais ils sont que non de distance ou azo sala quelque part Ali a pas azo soutenir on s'en donc ma beza de côté OK mais ya kofinde ya ma beza ko yembela mwana kolongola libango dédicace tchaki ya mwana wana za mabe Cindy bonga pese conseil place wana fallait pas. Merci mingi Cindy fallait pese conseil place wana mais Blanco Maïs ozo solo la kitoko ozo solo la penza très bien nazo sepela ndenge ozo solo la ozo so attaque papa Moboti attaque star attaque grand prêtre attaque cadre ya ACP ya Ngobila mais entre bango misato Cindy Leker Koffi Olomide Didi Stone po Ali akutuna makamwana lo baranete bitumbana ezali Cindy Didi Stone Koffi Olomide na bango tout soto bito pesa faute na bango misato Cindy Didi Stone Koffi Olomide na noto pesa faute force d'abord ça no pas ya papa OK ya Koffi Olomide na ndenge ni pour papa akoki ko gérer ba émotion mwana te ya mwana te na Cindy oui na Cindy mo botsa za mutema munene rôle na bani sur rôle ya Cindy ko la que non tango yena vie ya Koffi bah tu faut pas comprendre que non ezali o Koffi azana ngo azo ki pété obwa na mwana ba jeton yeni fa regarder mobile na ye non papa moni loko oyo et ça la bien te suko sali boy bato ba mona loko nga na pesa ko conseil te oui ozomona poti lelo nzambe na pamboli nanu Cindy nanu mwana na mabota te toyebi ki tata nzamba ko sala grâce mais Koffi alobi ke makamba nzembo wana ko changer ba kombo banini Koffi alobi ke Cindy kutangani bazolo ba ke Cindy muta alobi balongola kombo Cindy muta sala ba mambe yenga Koffi alobi Cindy ngana aza innocente mais soki Cindy aza innocente mais poni ndeko zo ba Cindy azo pekisa te so Koffi alobi ke po nyonso ko sala mana bombanda et ko sala kaka ke Cindy aza innocente te parce que tout le monde a ba vidéo na couloir bazobi na nzemba ya mama yengai Cindy na Koffi Olomide donc c'est-à-dire apuya ki likambo yango parce que apuya ki monte anga côté na clip wana te tant à côté na clip wana ayembi et puis so tellement elongi na e ezaki vraiment ya kanda ya makasi ya kosakana te ozomona donc c'est-à-dire asepeleki nango po acha voix na studio po ayemba donc asepeleki nango so asepeleki même voix na studio anga chate OK anga kutape na clip te ya komone ke non uli aya na bénédiction na vie ya Koffi na vie o ya koti ya sika to mona ke non changement na vie ya Koffi parce que to ça la comparaison entre Alia na Cindy to ça mona agissement ya Alia aza humble azoloba loko monter mais Cindy tango yoke ko yemba o sali na clip siko po mokile lo bani. C'est vrai. En tout cas, Blanco, zo so kitoko mais et là comment on a ko plenga va to chiter to ko taper makamuna mo muke po to ko le kabongo te. Nazolo ba ke Didi Stone azana ba chromosome ba ADN na Koffi. So tali azana esprit dire ya Koffi Olomide parce que ndenge bitumba zo bunda na ba Koffi Olomide ba Cindy mais Didi Stone azo gagner bango kaka. Po so ko tali mame yenga Didi a gagner bango. O liso Didi a gagner bango parce que monde ate ba ivoirien, ba sénégalais, ba malien, ba tout nyonso ba fingi Cindy ba critiquer Cindy donc ba challenge bazo sala ya nzembo akala okoloba ni place wana bon ezo la sakeno mokiliza sima ya mwana donc toti kanzamba tamusa mokili ndenge sengeli tamula po yabulaki na gauche mais droite peut sier réponse mususu on comprend et peut sier réponse mususu donc par là il faut comprendre que non magamuso comme na kaso na aluka achape na mwana na ye mwana azana mo ba réserve pas ya papa papa ki wana za moboti na ye pardon bolimi mais regret ezali vi ozobeta grande salle ya munene na minute oyo na ndenge mabete mwana akope ko tondi solo esika wana pona minute mwana mutakomi na likolo ko likata musuna papa te parce que challenge Koffi asala ki nzembo tozonga na nzembo wana oya ya gambelo alongoli kombo ya Didi Stone tant Koffi asali nzembo wana Koffi oza Koffi Olomide te kota na boule Koffi pas à mutaba base comme soit créé en côté que na longola combat Didi Stone pour Didi Stone pas na succès et puis sa base et puis sa actualité pour Koffi créer la actualité est-ce que ça longo pour aboua que la moine jeton to a ça longo pour créer base ndenge eningisi mokili boy o ça la base mais bata pas no ça la base na makila no ba ça la base te na mona ba ça la base te pour moi na ça sacré famille ça sacré moboti akolinga kota mwana na ba bêtise te pour mwana
moboti mutu ndenge akolisi bongo ndenge asoki aboti mwana na age na zelengo tsa koli bongo atangisi classe lelo mwana komi célèbre iskali étape asuka akolinga mwana abala lobi mwana sala vie na mais ko sala challenge na mwana eza malamu penza te taki moboti bon Kofi alongoli diristo na nzembo seka ko longole pe na ba un jour na ba buku mapango mo ndenge soki ndele to ebite mais faut ba so faut ba que Kofi pas malin oui Kofi malin et malin demi et puis faut ba pe azamuta mayela makasi oui azamuta mayela makasi donc sindi oazo sala a ebite droite Kofi bombele nini to gauche Kofi bombele nini en tout cas sindi oazo sa droite Kofi bombele nini et loko na ko ikoloba sikoyo toyoki polémique esami na bato poto awa makasi polémique eza makasi ke bato balobi ke Kofi il faut avant hippodrome de Vincennes le 19 juillet avant hippodrome de Vincennes balobi Kofi il faut se réconcilier na Diddy Stone soka se réconcilier na Diddy Stone te bato basombaki batike babi bakozongisa batike bakoya concerté basengi na Kofi bapesi Kofi ultimatum a se réconcilier na mwana wana bata poto parce que nga babengi nga yo binga na sa émission politique eza rare na sa émission musique on a luki yo po attaque artiste musicien compositeur auteur compositeur yango na luki yo po to beta masolo biso bale ponga pe na za artiste musicien na za pe politicien batu balobi monde ate babengi nga miso en tout cas to bondeli yo to bi ko sa émission politique to bondeli yo sa l'émission pesa Kofi conseil parce que to somba ba ticket soki to sombi ba ticket to zongi sa ba ticket ba pe ba sombi ba ticket ba bi ba banda campagne contre Kofi Olomide soka réconcilier na mona te kanda ya bato poto ba papa ba maman contre Kofi contre hippodrome de Vincennes olobani po ezo risquer hippodrome de Vincennes eza événement munene parce que eza eloko moko ya danger na carrière ya Kofi sikoyo Kofi déjà polémique bo mokilezo ina sindi bato balobi ba kozongisa ba ticket bakosomba ba ticket te bi musique na biso ya mamba plein sikoyo okolobani na Kofi parce que zo risquer hippodrome bato bazongisa ba ticket po bato babengi nga ba yu bakozongisa ba ticket bakosala campagne bakosomba ba ticket te bon mon biso ane to fana na poto lo biso to sana Grande-Bretagne na makamute bandaka oui alors problème eza na dévolé Kofi a na facilité au senga mutu pardon mais par force te oui musicien akondima a perdre na tout mais honneur na ko perdre ngote akoni pe kondima asala nempiaka mais azala ga Kofi mais wana mwana ne siko na mwana esengi likambo esengi likambo télévision te esengi likambo nkuku entre na mwana basala yango pour na public bo okito mata osala na ngote wana sa caractère ba musicien mais eloko ni les osala penda Kofi Olomide linga ki penza Diddy Stone mingi biso Diddy Stone yoka de akombo Diddy Stone mais loko ni sali magé libala sili libala Kofi na mère ali ya libala sili comment ezama Kofi afani na poto akoli na poto bike ba na poto bazabo toyebi awa na poto na kumbeto mamuke ba papa bele basali ba AVC mama penza bisi bana ke papa na bino abenga bino te papa na bino ayaka otala bino te papa na bino ba pesa 100 mètres bon wana siko nde ezalaka propre te pour ceux qui bobo ti bana ngai lokona na kondana ngo pas ya ba mama mutakana ka telobi akabwana et ça parce comme ça oya kana vie c'est na batu bakabwana mais tant bo kabwani mama yeba ko respecter mobali na yo ex mobali no idem pe côté ya papa yeba pe ko respecter ex mama yabana nao botia bana na ba conflit bana bazala na kimia po soki botia bana ba conflit mi bale ba côté li papa mi bale ba côté li mama ezala malamu pe mais majorité na poto yo vandi bana ba côté la mingi mama mama côté ba alors si bana hollandais la mabe bato divorce na poto po Kofi azam nazo parler na Kofi azam na poto Diddy Stone na mona poto Diddy Stone ba mama ya poto soki ba kabwani bana ba kena mingi kota mama oka ba pesi papa 100 mètres ngana iba papa belé ba sali ba AVC na mboka oyo parce que mama lingite bana ba monaka alingi papa monaka bana na yete mama yebisi akotisi papa na bino ndoki papa na bino boye asala boye asabo to yebi yango lelo ba papa belé ba ba homme de vieillard ba papa belé ba sali AVC ba na hôpital parce que cause ya ba mama yo somo na poto ba mama ba sala ba AVC ba papa mtu wasa AVC siko Kofi fallait azala Kofi Olomide a surpasser yango siko yo
okoloba na place wana parce que ezali réalité poto c'est normal Cindy azala Didi Stone azala kota maman na ye. Voilà mon conseil européen ça car pour profiter na ba maman o basala makambo wana. OK. Ba me yoka moi na épingler moi loko moko. OK. Alors tous à la un peu prudent ou prudence bino ba maman. Je m'explique. Tant to lingaka bino tous à la ka bien na bino. Tant to bota bana ezakelo kwa esengo. Ko bota mwana ezelo kwa esengo. Kokolisa mwana ezelo kwa esengo. Bokabwani ezelo kwa pasi ko kufela mwana to kufela mobile to kufela mwasi ezelo kwa ya pasi. Bokabwani nyonso ezelo kwa ya pasi. Papa côté même azana to akolobaka yaza na raison. Maman pe côté pa kenda rappel akolobaka ye pa aza na raison. Mais botika ko intoxiquer bana bayina ka ba papa. Eza malamu te eza lipambolité. Eza malamu te loko wana. Eza la rapasi. Au moins bo privé bana ba mona papa na baote bokomi ko kosene ba papa makambo eza la bien te loko wana. Et loko eza poto mobimba. Boluka ko changer ne loko wana. Ba mama boza bato botonga mboka. Maman a pour kabolate. Non na mona te que no divorce mo salami mona mo se aloba ki sa faute na. Ozomona babilo connaîtra bien pensate. Bon me ka ko sala effort. Ya ko luka même séparation. Bana bazala les deux côtés. Bana bo kabolate pour ebotaka mambo ebele. C'est un peu ça. Merci mingi, c'est un peu ça Blanco Maïza poto chité to kota makamna yo. Moi, deux questions, nous allons pour papa chéri Binadama. Conseil nini opesa na Didi Stone, olobel pe Cindy, olobel pe Kofi to clôturer wana. Bon pour moi na biso Didi Stone no sengeka no na mokili et loko liboso kolinga to na problème na moboti po zanzambase. Malgré papa nous a un problème na maman na yo. Luka ozala au milieu du village. Po papa soka leli na sa motema okomi na problème na vie na spirituellement pour asanza mbase luka toujours papa bimisa maloba kitoko et pas na yo na Cindy ondimi Kofi okuti Kofi na bana na ye tango okuti Kofi na bana na ye ndenge yo omilingaka yo moko ndenge olingaka Kofi linga pe bana wana bana bamona keno mama oyo aina vie ya papa mais alingi biso asoka bolate pour rôle ozo jouer wana isa rôle moze division oyo bato bazomona libanda luka ozala moboti ozala na souci ya bana po baza bana na yo soko moni Kofi asiliki to anga sala eloko moko boye yo ozala pona conseil papa eloko ko sala ngote soko sali yango tala déjà libanda bakoloba boye donc eloko mpe na kosenga pa evena biso Kofi na cholio te meza ndenge mabete luko ozala na charisme oji bien pia nazala non. C'est très important. Malgré le problème que vous avez, on est toujours. Tout le monde a jibé un piano, on l'a dit que jibé pena maman nanyo, comme les mamans, ou à genda kota Vital Kamere, maman Amida. Jamais tout le monde a jibé à l'oba. C'est un consolateur. Bakani Kamere, bana bakeko samba, jiba lobate, bana bakeko samba na justice, non maman na bango jiba lobate. Il y a un hôtel sur Moukou, la coûte 4 problèmes. Ok. Pas problème 2005. Il y a un Moukou, et ça biso. Alain Pela longo mouvement. Album est bimaté. Orchestre sur embargo 5 ans bako voyager té. Séparation na moi sinaé. Faut ça nerf solide. A consola ta loba lo côté mangarda. Mais ti le même à l'obaraté. Charisme. Margué ba Amida na caméra ba sali ba novelas, Amida na caméra, Amida ba osa ba novelas na caméra. Mais bi que jiba l'obaraté pourquoi? Ngana tanga na yaya ya Amida comme on a Thaïs. OK. Thaïs je crois azana Paris. On pas JB aza bien éduqué. Na fingi mututé JB aza bien éduqué, JB akipaka mamba batuté. Et on va bien un leader charismatique. Akipaka mamba batuté, JB aza humble. Akipaka mamba batuté mais azane mal compris na batu o balinga kande yité. Souverain Bidana a mal compris. Voilà. N'est-ce pas souverain Bidana dans ma jibem piana papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco. Tokolo bape que n'a tout na yo. Jibem piana conseil relata qui di bosso pona
Serge Mignon, que son âme repose en paix. Wana na okota makambo te nana na biso mission na biso te kotika biso susu ya BCBG comme kiminga nani Zulema que son âme repose en paix wana to moi to lobela ngwa te le 10 mai oyo uto le ka lobby papa chéri fala beta na Paris papa chéri ayete ba visa ba zuité papa chéri grand prêtre kenda kenda ba poto yemoka ko ya nae na kenda kenda ba poto crédibilité libanga. Mais nous avons papa chéri bazo pimele ba visa et puis papa chéri a fait mutua président Félix Tshisekedi sauf faisant benga l'ambassade ba visa pesami mais comment Jibé Mpiana concert le 10 mai yete ba tumsu ba lobby que Jibé Mpiana yete parce que à ça les à ça show na concert en moté ba tumsu ba lobby que Jibé Mpiana à ça les promotion concerté on dirait ça show na concerté ba tumsu abi ça la 800 places Jibé Mpiana teki ba ticket ba msusu ba lobby que Jibé Mpiana ndenga zali wana alingi na ego ya potote Jibé Mpiana ou bien akene pas fali poupa benga l'ambassade pour ba pese visa pour abi mikolo fali ndem daso benga l'ambassade na nyo surtout na lobby belé mais expliquer nga pourquoi concert est raté on a lobby ndenge mokilezo loba bon o mokilezo loba ya ngote de nature dans le Jibé ndenga zawana à cause de la président mais il y a un système où il y a un téléphone à bien il y a un mouton qui l'a normal il y a un grandeur beaucoup de 7 10 15 banafania à occuper binoté il y a fonctionnaire bon allez la répéter alors on construit une émission papi mbo bolanda te qui ngane na pemi boye oh nando fuka mela mutu moko boye tuna benga mutu moko boye pour mbabia ya visa c'est na so bina da mate alors ba ngote jiba holela te so be so visa ko na ye amoni ngo normal on se pas babia ba to habite babia c'est là place exacte babia c'est là nango mais bazo na bon à part on a assez na dendulit o ba tumsu ba ebité alingi ndo ko lobate. Mais Nicolas, comme il faut ça la promotion TikTok partout. J'ai pas le boya. Système et ma TV na télévision, ce n'est pas la peine. Tala, c'est rare au monde que non. J'ai pas répété la mercredi, j'ai dit souhait concernant au coût à ministre. Concernant $50 $100 au coût à plein. On s'en comprend. Bah mais si c'est pas comment chaque dimanche baya wana pour le moment pour pas s'y retrouver. Bah mais si c'est monsieur le lo bazar autant il comme ba fali. Qu'on confondre cause la succès cause la grand prêtre. Il y a des choses différentes. Fali a un succès na ye. Mais makambo ba wenge ba sali ba fali no ba sali te. Bon fali to ba mouy fali abeti stade de martyr et yambelo ba Jibé na ba wera. Na faire na fali. Nani si ba yamba ba wonde wana. Ba famille na oyo si mona ki ya fali na faire o ba famille kabwani. Te mais respect na ba fali na ba faire pour le rôle ba faire na kata Congo papa zali panango bater grand chanteur na Congo on se comprend jibazo ya nepoto mais asam tunia makelele te mais est-ce que nenga tchaki ticket 150 € wana yango c'est le chèque te ba toi son billet te ba tout si ba sombi ba billet tout le monde a sombi ba billet ba tout ba sombi ba billet na bango jiba ko lela te ba tout ba sombi ba billet sili o ba toi zolo ba wana ezana ngo loisir. Balobi communication Jibé Mpiana ba Roger Ngandou bazo kokate il faut Jiba changer ba Roger Ngandou yo poza muta Jibé ba Jibé ba mission ba koli ba kimensi mikolo ba koli a rajeunir l'orchestre ndenge wera zo sala pourquoi Jiba zo ngo rajeunir l'orchestre c'était kimensi na lobi mapete mokinde zo batamso ba journaliste Michel Noka avant de comme la radio ba kimensi en général pour na yebika kimensi change ngalongwa na ye donc yango na tangi komba kibensi babi ba kibensi ba koli il fallait changer pourquoi papa chéri kanga makala ba kibensi siko sona zongi na OK Jazz ba makabi ba papa makabi nyo sona ba kolaka est-ce que ba longwaka esengi fuma est-ce que tozana mpeba sika génération est-ce qu'on peut pas qu'est-ce que tozana ba fioti ba yaki ba nyonyo ba yaki ba pipiu ba yaki na me kotali so rôle moko ya kibensi Gilles Kibens, les professeurs, a commandé un Nzembo. De deux, Aza arrangeur de son. Et puis, Aza chance, afin d'appeler à l'imprince Makaba, l'ito et fou moi maé. Kibens a ébi quoi encadrer les musiciens. Vous comprenez? Kibens a ébi quoi encadrer les musiciens. À part
apport na ye na BCBG eza makasi on ni jiba kolongola été. OK. Lelo osomona bolimbisi lelo osomona lokola ba mon premier ba tutu kaluchi wana yo tangi na animateur nyongo ya Congo aleki tutu kaluchi na charme ya bwa animation azate tangi na krinini na kati ya Congo o eleka ndombolo ezate mais azana pona ko encadrer qui ben ça jouera rôle moko makasi so je ba ker wana jiba vaya yimta c'est ça ba répétition wana koko les a problème te ba chuda bazali ba fils de guerre bazali ba Didi Kalombo moni ba Didi Kalombo na banda luana na faculté musique Didi Kalombo azala déjà leader ba musicien so oyo yebi ba fali ba ferre Kalombo régnera déjà Kalombo abeta musique même si c'est le on doit mêler biloko parce que pire petit na e on se comprend oui donc mukulu aza mukulu otika na mukulu mukulu aza mukulu otika la mukulu Blanco tokomi presque ko chité Blanco Maïza tokomi presque ko chité si minga ke met eloko ni tinjo yo musicien producteur auteur compositeur okota mbala mona politique eloko ni kocho na politique parce que dans la politique dans un monde battu ba souffrir na Congo et c'est biso peut apporter un plus autre monde na biso peut mi mayango na Congo et ça ndenge yo mo pour que négocie la politique oui nazali na keno sa te nazali nazali nde baba topé satan atan tozali bana Congo bana kin bana masina bana changu 2028 oyo ebuleme ko salama to loba trote 2028 na changu ebuleme zo salama donc tremblement de terre mabele ko baluka 2028 oyo eza événement Blanco Maïza to komi na suka émission maître Baina Jidoka international azana plaisir penza ya conseil ndenge lelo to vandeli to pesa Koffi Olomide conseil oyo maître Baina na si osepeli na makambo to sololi ya Koffi Olomide ya Jiben Piana na yo tamso ezane loko moko na tuniote oyo ezala motema no ponga za nzambe te o tamso il fallait na lobeloko okoyi koloba caméra ba Holando Congo mobimba ba musicien bazolanda ya Congo bana ACP yango bila bazolanda yo ba musicien ba fanatique ba mourir ya musique ba meloma la musique ya Congo ba Holando eloko ni to épingler te okoyi koloba bon eloko ngana osenga kaka olobi no nyonso mais auto osenga no biso ba congolais toza ba boti to era mafinga te mais to luka kosunga Koffi na mwana nae pour kimia ekota Koffi azala à l'aise mwana pe azala à l'aise. Merci. Merci mingi, maître Baina Jidoka international. Lelo zaki plaisir to yamba obike na luka na yamba Blanco Maïza, Blanchard Maïza, to bengage Blanco Maïza, cadre munena ACP artiste et musicien. Et ça plaisir to partager ne couper sa Koffi Olomide conseil na famille na ye Didi Stone, moi na biso Didi Stone la grande star. Oazo ça la fierté ba congolais na côté modéliste. Alors tozaki na réalisation et ça plaisir commando Fabien Giningu aza na réalisation mta simbaki caméra lelo commando breveté armérien oyo penza garde corps à Saddam Hussein commando Fabien Roya aza na ba révélation belé so bomoni mikolo to so na Fabien Giningu te parce que yeto bengaka mingi na mambo etali armée mais lokola bitumbeza na no mwa boye tokozonga na Fabien Giningu yemta simbaki réalisation ya lelo na bosanité ba nyonso balingaka mishonoka petit papo petit anyarkose petit papo petit anyarkose na peso ba mbote bisiko zali petit papo ya yo ba salamu yango wana ndeto kutana ba prochaine émission o ezali ko ezaki toujours wabino mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo soki na s'abonner na page na biso te cliquez cloche à notification, s'abonner à la page Naviso, partager l'émission. Et cette émission Navino dépêche actualité à temps réel. Dans le système Kaya Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo, où ils ont toujours présenté Nangamoko, Michonoka, aspect spirituel, besoin d'un aspect, Lelo n'a pas couleur, jaune, bleu, rouge. Donc il montre la musique, donc toujours. Tozaka Wana, donc il est au côté de Michonoka, Bino toujours. Donc, aspect spirituel kaka bopeto na nzoto pe na molimo bye bye Congo Congo Baseleki Congo Congo Baseleki Peuple azali kolela
lokola bapolitisien ya moyibi, likolo bapolitisien ya kanyaka, mikolo nyonso koyoka masakre na Beni, Ituri, Minembwe kokende, mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka Mandela ezate dele sage maya mikoba peuple azali kolela. baseleki Active Média. Aimez, partagez et abonnez-vous.